Capage TV. Capage. Qui est derrière toi et qui est devant toi? Ngomba bandoto mabe. Oui. Comment quoi na ngomba etelemelio? Moi lobinga sercite na lala kate. Oui. On a melakisi. Ezana batu. Basa simana ye. Ngomba wana eza batu ba se kontu ba mi bombi na ngomba pona ko bloquer vie na ye. Première délivrance ya vie ya mutu la conscience ya mutu. Amen. Que makambo yo na makambo zolo boyo eza ya ngai. Donc il faut na zo délivrance. Amen. On mata on ota mwana pantalon et toboka. C'est sentia na sukola mai ba sukola ekecha. Mwana moko na lupango na lupango wana do vanda. Bazaki na ma famille mbongo. Côté wana mai ezalaki problème. Basa mai 500 francs. Skonga ko mobolo ko mai wapi. Basukoli mwana mwasi wana mai. Mwana ana zaki na 7 ans. Basukoli mai. Bazui basa mai ba pestre na keno ko bwaka. Lokola mai ezalaki te. Na kena kote na ona sali moko ezalaki wana na kena sukoli su mai wana. O sukoli mai basukola ki mutu. Ya 15e de session a bengisi mbali tina Kinshasa. Amemiye kuna. Frère, toujours, oh, Nzamba Zalokoum, on a trouvé moi si malam, ma photo, na live, na TikTok, oh, moi si nangai. Après 3 mois. Après quelques jours, frère Azuka Dot, bah, prophétie changé. Zok ezalaki ba frère wana te yende. Ouais. Mibali bazobo ya yo. Mais est-ce que okoye ba te répéter sur ce cause alikat na yo? Nyamalde sunde alia kalide su. Mais yo l'idée songo bazolia okoye ba te ke na kati eza déjà yako bola. Bonjour chers parents, élèves et étudiants. Désirons voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, ZSA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85, +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Biblek et Libiso ba machine ya solo olinga mombongo ebelo osalate Biblek et pour faciliter bino en tout cas au bengi na numéro au to affiché na avenue du commerce ba machine na biso ya bien zali Biblek ezoteka machine ya sucette ezoteka machine ya Alaska ezoteka machine ya glace ezoteka machine ya canne à sucre en tout cas pour na kozo yango au bengi numéro to affiché wana et ça la bien Bobenga ebele bo sombi la part ya mama Capage et ça abiso bien. En tout cas na lingi bino mombongo yango wana. Capage télévision, merci na ba onyo so vraiment bazaki na biso longo, bo continuer ko sambela pona biso. Na pesi bino merci ba o bazara nanga air nyonso, en tout cas bo mitungisi pona ngai. Ndenge ni mama Capage 2 semaines à travailler te ezali nzoto. Ndenge to sala entretien ya mutuka. Il faut nzoto pesa la entretenir et puis il faut prier pona biso pour attaque pesa na écoute na YouTube, écoute na page, écoute na Instagram, écoute na TikTok, écoute na famille, écoute na connaissance, na quartier partout. En tout cas, il y a des photos à la raconter, malamu et puis milenge mingi. En passant, maman, ma puta sika yango yo, bobi kenga ya tana na répondre à travail aka. Ba o balingi na été, balata na bango ma puta simple boy. En tout cas, maman Capage a évi de ma puta yango bomoni kenga na chango na sandal na ngala za na simple. Pour moi ya Kinshasa o en tout cas Maputa na biso yango tozali na prophète Enoch. En tout cas papa nzamba pambola yo eze mission na ngai liboso ona yambi malgré naza na ba repos médical mais nzamba salinga grâce à travers bino pe na ba pasteur ba sambela bonne santé et puis bienvenue sur Kutani pour la lelo.
Merci beaucoup, sœur Cynthia. Et biso santé za malamu vraiment nangola ensemble. Depuis na yebo na ensemble la pona yo nzamba zong so malamu na nyoso. Parce que malade ingala lingango te. Vraiment. Tala ne pesi zo repos. Et puis si repos et freni ba nzambi ba benga ba lebele pona nyozo le kaso kuna te no bite zoto nde tungisa ki. Alors to ko stopper yango kimi ekota. Merci. Boni sikoyo musala nzambe nini? Musala nzambe zo le kamalam nebelaka évolution musala nzambe. Na ba témoignage ba témoignaka. OK. Parce que apôtre Paul bete évangile et ça kana malobate mais na démonstration ya puissance. Amen. Lorsque bana nzambe bazo témoigner ninga pe nazomona ke oui nzambe bazo konye ko utiliser nga toujours. Amen. Ezo pisanga pe courage na continuer ko sala yango. OK. Parce que bazo témoigner te na continuer te mais na ko luka nzambe susu parce que utiliser ngai. Parce que nazalo nazada nganga nzambe. Amen. Jamais moutako qui n'est pas nganga mokili atika la kana likamu na ye. Si si. Ya moni Bible bina mukanda Matthieu chapitre 10 verset 7. Abete allez partout dans le monde. Guérissez les malades. Bobi kisa babeli. Hein, ba malade. C'est-à-dire nde nazaboy. Na mission za mapesa ngai ko bikisa ba malade, ko chasser ba démons. Parce que ceux qui na moni changement que bazo kende te ifuna lukanzambe mais soki na moni ke bazo kende tout ezoleka bien c'est que nzamba zolo komusa ezoleka malamu nati mama moko na France abengaki a témoignaki na bandi asalaki audio no baka sa ndé vidéo il y a témoignage parce que a umeli na cancer des seins. OK. Et nyokolié tangu mulai alotaka mutu moko amelaka ibeli. Oh. Mais amona kamutango te. Seigneur. A négligé na ye. Eza kalali akulamuka azana bébé te. Maulamuka moni mai ya pembeni. Ah. Abisinga ke na ndingi biso bana basi pona mai wane bima ifo ezala na zemi ou soit na boti. Oui. Ti a négligé habita on ando landa yo nando bake oyo ba aventurier toujours oh elo comme longue ça nando tala âge na yo mais un jour no bina meka ko benga parce que munganga lobi il faut to kata parce que comme grave avant que bando contaminer ba organe mususu ya nzoto na yo nda benga ki na sambeli po na ye après prière na benga na ba 22h na sambeli po na ye parce nga partir ba 21h 22 na la ka souté miso fondement na la 0 ekoka na ba la prière. Amen. Abeng na ba 22h na sambeli po na ye ala muka libele zongi normal. Ay ko benga nga na ba 6h azo témoigner a ezongi normal. Asali vidéo no bité eza partie na yo intime oko sela nga vidéo ya na yangote. Oko sela ndé témoignage. OK. Mais que osala ndenge osali ozu téléphone mi filmer ndenge tala ekomi ndenge moko no bité eza bien te. OK. D'ailleurs ça s'appelle la témoignage. Témoignage trop ça prochainement. OK. OK. Zamba zo sala vraiment yango na moto ya. OK. Papa donc est-ce que ndaka pe na hôpital ba wenze ba évangélisation nzela bo sala ngo pe. Merci beaucoup. Na binoko e comment pe le pour la moi saturation. Na hôpital na hôpital to kendaka soki ba bengi singai. OK. Ndeng banda obengisa Yesu Christ. Parce qu'il y a d'autres hôpitaux au côté. OK. Bango ba médecin pe basala ba kotaka oui. Soki ba bengisi. OK. Kete tozana ndeko na biso azana commune tel. OK. Nzamba sa pesa biso ba moyen de transport. Amen. Na ko démarrer moi eloko na ngai na bat na ngato eti na lupango ngo to sambeli muto abiki. Okay. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, Sœur Cynthia Kapage, a raté un miracle. Ok. Oui, un vrai serviteur de Dieu. L'apôtre Paul au 1 Corinthiens chapitre 3, il y a Galates chapitre 2 verset 20. A bien été, je t'ai crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, comme Nazaboui, je suis plus que les sorciers. Amen. Soki nganga kisi soki ndoki aza capable abongola mayo ko magie ngana ko bongolongo ko makila. Amen. Parce que j'incarne la divinité de Dieu en moi. Et comme j'incarne la divinité de Dieu en moi et je réussis l'appel authentique, Dieu est avec moi, l'esprit de Dieu est avec moi, impossible n'a raté miracle. Amen. Ce qui muta bengi si tokende. Amen. Ba wenze tokenda kesu soute parce que conception est comme mabe.
et comment que oui kosenga bato offrande okoko te ya mutu okoko bondela pona mutu amoni miracle yemoko akaniso te est obligatoire mais que wendo ke na wenze côté lokola ebeba yango tokendaka te. Tout ça qui est maman la biso ici oh ya ba kunda sister moi net soki oyebaki oui na ba chanter wana auti kotika biso est-ce que tobebi koloba na mambo nyonso ndenge ezoleka ke balieye makambo boyi pareti bino pe ba pasteur malgré boza na babunzambe toza na bunzambe na nzoto mais entretien nzoto pe. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Oui. Et ça important makasi entretien en autres. Ouais. Parce que nga moko nazala déjà une fois victime de ça. OK. Nando sambela pona bato mingi na litoi ya gauche. Nako yamba ba pele beli na ko sambela pona bato place moko. Toute la journée, lobby paie toujours, lobby paie boy. Lito ici quoi est problème. Non moi kana pas na ko vraiment bien té na lito yango. Ti nazo ka sou bien té. Na que de pas constituer ba minganga. Baby singa ke ozui cancer ya litoi. Abi cancer, abi oui. Ozui cancer ya litoi. Ozo capable si boye boye non mais oui nazo ka baby oui ozui cancer ya litoi. Eza maladie ya bato mbongo ebele. Ndenge za boye à partir ya lelo
koyamba fel na lito ya ta moko te. Tira au parler. Tia au parler pe esengelo landa ba soin pona yango. OK. Na tosaki na ndeko tia au parler mais na bela ki penzambe. Nzambo lobi nini? Parce que au parler ils bien mais on a ma confession mususu. Il faut yo moko yoka yango. Bat ba yoka te. OK. Parce que na cause na kata ndako mutu abengi mwena tia au parler il faut ka na tia na itoi. OK. Na belela ki nzambe. Nzamba yeko guérir ngai. Nous les vrais serviteurs de Dieu. To sala ka musala makasi mais batu babenga biso ba finiya. Ba escroc, ba aventurier. Et ça la bino passé hein? Oui. Tana tilelo. Na lamuki de 0 heure tindengi tongo eke otana. Ko prier ka. Ko prier. Ne kola la soki ba 4 heures. J'étais obligé na la muka tongo pona na mi bongisa na banda ko banda pona ba activité ya journal lelo. Je peux jeûner 3 jours à jeûne à sec na liakate. Mais soit qui bazu ministre moko boye, soit bazu mutu moko ba tcheawa, que a jeûné 3 jours. 3 jours au liakate o melaka maite. Akoka yango te. Vous comprendre? Tout ça pourquoi? Pona ko batela bonzambe mafuta eza les osala. Oza dans la mosanzambe ya bilamba te. Ya montre te, mais ya nguya. Yeke mutu abengi nga azobela. Na koti na spiritualité. Na débloquer maladie wana, mutu azui guérison. Vous comprenez madame? Oui, parce qu'un vrai serviteur de Dieu est chouakate. Entreter en autres paix est très important. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu bazokoufa pour na manque ya traiter en autres. Amela alobaka mingi mais amela kamili kité. Amitala kapete. OK, nzamba contre yangote. Mais paix à son âme ou à Kofi. Tous les gens bazo kolela. Tant au moment qui on peut parmi bateau ba misaki ba message pour na moi si papa na biso atika biso Jani. La brine. Le moni ba entouré na photo bazo samela et ils ont un impact beaucoup quand on a qui peut bilakeli la famille. Bilakeli na lo sambo ya pasteur ni pilara ceux qui font ndaza la zana innocente to a ceux qui ont dit kambu ata baye ba cheboche maboko makambu ya spiritualité aux ara na effet makasi okolo bani pona image wana fa to kota. OK. C'est Saint-Chia. Yesu azotambo na baye kol na ye bataille na nzete ba moni mutu moko na kombe ya zaché. Zaché zaché le na kolia na ndako na yo. Tango bakomi Yesu abisi zaché a repos jati bambeba jasa sa lala. Zaché yibek babiloka ba tout. A bloquer ba salaire ba tout ba boy. Mais zaché abisi Yesu abisi sengel o réparer. Zaché abani ko réparer. Ko zongi sabato ayibaki. Vous comprenez madame? Prier pour une personne les malades. Ma réparation pesa malade. Bato belé bazola nanga bisi ko zola nanga iwana. Vino eza bloqué. Libala kimi ezate. Santé eza mabe. Bana na yo bazo telingana. Ozana problème. Mais source oyebi peut-être te. Oloka yo na très bien. Ezana mutu ayiba mbongo ya mama na ye. Ayiba mbongo na katanda kuna bango. Batuna owanganaka obimaka innocente eleka na ngope mais ezo bloqué yo ba source pona oyeba ko avancer il faut confesser pe on le kana délivrance. OK. Sans laquelle prière même basami pona la brûle non est inutile parce que le bête la malédiction sans cause et mis les sang de feu mais wana est en cause. OK. Vous comme madame est en cause. Parce que il faut, Bible obéite, celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Okay. Il y a plusieurs personnes, ils sont bloqués parce qu'ils refusent de confesser. Au salama bemoko quelconque, au bomba yango kufa na mutem, au boya koloba, et kolia yo tio kokufa. Soit lieu physiquement, te spirituellement, ti ekosila, ekokufa. Donc, il faut libérer. Amen. Devant le vrai serviteur tel que nous. Okay. Au confesser. Nazala lesbienne, nazala pédé, nazala boy naïba boy, au confesser, au réparer.
puis to sambeli madiso wana esili ata balakelo ke papa na yo ate pa maman na yo ate pa nani ya fuma ate pa pasteur moko boye comme moi j'ai le Saint-Esprit et j'ai le manteau j'ai reçu l'appel de Dieu to kolongola yango to boaki yango bisika mususu mais sans laquelle eko demeurer parce que comme mamoto ser saint ezaka kozwa mbeli ko chuba motote c'est ça yeso lobi ete soki oyini mutu na mutema na yo au considérer que nous sommes le existacate au sobo maï déjà. Si vous souhaitez une totanga, il y a combien de criminels dans Bokoyo? C'est ça. Basé belé. Donc, et le concert la brine à Sali, il fallait ba pasteur wana, ba sungaye, ba zongi c'est na repentance sincère. Aye ba mbeba asalaki. Parce que Zambalinga, pourquoi nous avons bien que David l'homme c'est l'homme au cœur? Pas David on doit reconnaître que nous avons oyo asali. OK. Et ça va te bien reconnaître ma bien na bangote ser sainte. Yaza papa raison maman raison. Ce qui a ça la na yo ser sainte ko bela mutu parce que yaza la kana raison. Ba ça a l'explication pesa. Yaza na explication. Ye explication na yo na suka nango ye ka ifaza na raison. Ce qui yo zui raison chimu kongo bitala. Ngama mna lobe saka ba na zela. Siko bato bango pona ba réussir eza pasi. Donc il faut reconnaître mbeba na yo. Au confesser. Dieu peut utiliser ngai mwana abondela pona ngai pona mbala liboso. Mwana moko ya muke ya 2 ans abina nkutu ko lobate ser sainte. Na ke ko senga mai na ndako na ndako ya libota wana. Mama wana kota ndosko bilamba kota ke ko so mai. Mwana muke. Mwana moko muke vraiment ina na ke na 2 ans ndiko lobela ngai. Abia est-ce que bi kenzamba lingio makasi ya? Ngana talo bi ngai abi oui. Nzamba lingio makasi. Abengi ozui appel moko makasi akobanda ko utiliser yo babeli bakobika bato bakondima yo bakosala bamona ke basala ke recte alobi sko tonga na bandi ko tourner ba question mama na bimi na mai atunga papa olobi na bite na solande na mwana yo bi oh o sola na endenge nini na bite azobi sama comme important pour na vie na ngabi oh mwana yo mais Gabriel alobakate yaza beba azana inane 8 mois alobani. Et le kelingai. C'est-à-dire Dieu peut utiliser même un fou pour na kozongi son anzela. Si. Ozoka bien ser sainte. Wana nazo s'adresser na bato balobaka yazana no mwana. OK na bonzambe mwana zalaka te. Yango mwana moko ya 5 ans ya 6 ans a bloqué famille mbimba. Kasi. Bino bozomone mwana OK na spiritualité aza mwana te. Aza koko. Ba changer ye âge. Vous comprenez c'est saint. Ndenge Bible mina mukanda Luc chapitre 1er verset 76 nzamba lobi ete et toi petit enfant tu seras appelé un grand prophète. Là c'est nous. Nasoki na wana. Toko na mama na likambo na biso sujet na biso ya lelo papa Enoki ezali nini tokolobela nini yango nde tokokena otina suka. Merci beaucoup ne peut-être na kotanga verset ta moko. Ouais, très important. Naso tanga verset Oyo, pour na Deutéronome chapitre 1er, verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer. Zamba yebisi bana Israël. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Boumeli mingi na ngomba oyo. Tournez bokende. Amen. Ezana bana Nzambe belé. Aumeli mingi na celibat. C'est ozonzi mobi ozonzi mate Yesu abalisaka. Amen. Abalisanga na âge ya 21 ans. Akobalisanga pe ka mingi te papa. Amen. Ngai nazana mangenge abisi ngai tango nebisi na poste moi ce qui to kontoma vraiment na moyo tena statique nebisi nazana poste na bala abisi nga mais tu es encore très jeune mais je vais te faire grâce. Amen. Yo tal âge na yo nzamba talaka âge te. Amen. O umeli makasi na kati ya celibat. Nzamba lobi te tourner et partez.
oumeli makasi na ngomba wana etelemeli yo ya célibat etelemeli bana na yo etelemeli bomoi na yo okonsa sorti na ngo ndenge nini nzambe azobete tourner et partir. Amen. Ezana bato ebele aumeli mingi na kati ya likambo ya santé. Maladi yango kaka. Maladi yango. Ya biso ezalaka yango te. Mokonzi moko abengisanga na makampagne awa. Abengisi ngai. Abengi ba pasteur ba bondeli abiki te. Nde bane balobi ki ye encore un jeune serviteur de Dieu. Ye penza mbetizake makasi. Babengisi ngai tangu na keyi. Na abisi ngai nazana posa lelo na sala sport na vani na semingi. OK. Wana ba soda ni kola ba nzete Miss Rouge bazotala ngai. Parce que wana siko salaire. Na abisi nzamba zo sala. Amen. Na simbi na loboko. Nabi boya ko lati boke ne bolati bilambo ya sport. To sa ne footing lelo. Ndeka na simbi na loboko. Ndengi pe abiki. Amen. Guérison sur place. Amen. Dieu est capable de te guérir, mais si tu crois, amen, et si tu considères l'homme de Dieu que je suis. Amen. Oumeli makasi na situation wana. Vie ezo simbate. Okenda poto tikala kaka na sala 30 ans. 20 ans. Mboko eza bien te. 3 ans. Mboko eza bien. Qui chasse à peine moyen te, hein. Vous comprenez ces saints? Hein? Oh François ebeba, France ebeba te eza bien. Yondo ko ina fo poule. Ngomba etelemeli yo. Ya famille. Ah, kaka na France ozawana, bat bazo tonga mapango ba ime bazo somba. Kaka na France ozawana, bat bazo bonga. Kana Kinshasa to bonga. Kaka bat bazo bonga. Yo ozomona ngoma be parce que yo nde ozana problème, ville ezana problème mais yo ozana problème. Donc, pour na yo réussir, il faut ngomba isla nini elongwa. Okende. Amen. Zamba remarqué que bana Israël ba umeli sika moko ba vanda. O ume na maladi o vanda. O maladi o nzambe moko ayebi yango te. Amen. Vous comprenez madame? Oui, ayebi yango te. Le souhait de Dieu dans 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Amen. Et que tu sois en bonne santé. Surtout ça papa. Vous comprenez? Soyez nzambe zandengo zaboye. Bonne santé boye pona libela. Amen. O prospérer na nyoso tout. C'est ça souhait nzambe. Amen. O ezana ngo eza souhait nzambe te. Il faut un homme de Dieu ensemble la pona yo. Amen. Yango zomona an aumeli makasi abondi la kalikambalibala meli kambalibala mais zoka prière ne pona zo effet il fallait un homme de Dieu à loba. Amen. Ikamuna ye. Aumeli makasi na kati ya ngomba wana. Nani yango atelemesele ngomba wana. Amen. Nani yango azo empêcher okende liboso. Mususu monya ata simbi 2000 euros, ata simbi 3000, ata simbi combien? Ndenge kosila koyeba te parce que ngomba moko eza liboso na ye bazo benda ye. Amen. Nyonso bapeli yana sambela pona batu menaza occupé. Vous comprenez ces sens? Ngomba nini oyo etelemeli yo. Nzambe moko alobi to umeli makasi na ngomba wana donc esengeli okende. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a otiko sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balinga ramu lokona ba ko mona ko mo rose bokomi ko sisa pepso da ko ko pepso mo côté Rude ya beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausana pizza ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours?
Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Qui est derrière toi et qui est devant toi? Ngomba bandoto mabe. Oui, comment quoi na ngomba etelemelio? Moi lobinga service ya na lala kate. Oui. Kona melakisi. Ezana batu baza simana ye. Ngomba wana eza batu ba se konti ba mi bombi na ngomba pona ko bloquer vie na ye. Vraiment. Batu balanda ko simasi moye bakabango te. C'est frère, soko fungoli mi soute. C'est ça. Yango wana. Ka première délivrance ya vie a mutu la ka conscience a mutu. Amen. Que makambo yo na makambo zolo boy eza ya ngai. Donc il faut na zo délivrance. Amen. Délivrance est bandi. Amen. Moi j'ai trouvé normal tant on autant mona pantalon et toboka. C'est sentia. Na sukola mai ba sukola ekecha. Mwana moko na lupango na ndo lupango wana do vanda. Bazaki na ma famille mbongo. Côté wana mai ezalaki problème. Basa mai 500 francs. Skonga ko mobolo ko za mai wapi. Basukoli mwana mwasi wana mai. Mwana ana zaki na 7 ans. Basukoli mai. Bazui basa mai ba pestre na keno ko bwaka. Lokola mai ezalaki te. Na kena kote na ona sali moko ezalaki wana na kena sukoli su mai wana. O sukoli mai basukola ki mutu. Vraiment. Vous comprenez ces Cynthia? Tout ça vit ma bé. Na mutema loba ke nzamba zotala. Nzamba zotala te nzamba zala ngai nde na agir. Yé a sala. Ndenge ni papa. Donc il faut premièrement yo moko mona ke vi na ngai. Oh yangote. Yangote. Oh ngate. Il faut conscience na yo et sala. Amen. Parce qu'il y a la part de l'homme aussi la part de Dieu. Nzamba zoba te bolongwa bisika boza. Partez. Amen. Vous comprenez madame? Bazo comprendre makambo bazo comprendre. Amen. Délivrance na kati ya vie moto. Vraiment. Nzambe aye ko délivrer ngai. Aye ko changer makambo na ngai. Amen. Ndenge pe Nzambe faut changer makambo na ngai. Yango bilobi na Galate na bilobi na Zacharie chapitre 4 verset 7. Qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Oyo ngomba ni liboso na yo ça doit être aplani. Ngomba wane koko za la famille na yo. Ngomba wane koko za la mobile ozala kini akala. C'est ça. Et koko za la mwaso bimaka na ye. A construire ngomba, a bloquer makambo na yo. Okweba ndenge nini koza na ngomba liboso na yo. Amen. Okotana no vi na ozo mene. Vi na zo mene oyo, eza vi nini? Na komi na age nini? Pona na zo kende liboso te. Nyamanda betaka bilan te. Jamais soit kol ba kena komi na age ndenge nite, so soit etali ete. So soit fa la mga kenda lelele azongi bude komi alali. Amen. Mais muto betaka bilan. Amen. Pona na zo botate. Pona zo kende liboso te. Pona na zo avancer te. Donc il y a quelque chose dans liboso na ngai. Okweba yango pe na bandoto na yo zo lota. Parce qu'il est écrit dans le livre de Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Vous comprenez ça? Esprit. Bandoto nini oyo lotaka.
mosusu abisenga na lala kapongi te nati sœur Francine abisingai à partir pongi katanga partie ya 0 heure 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures ya olamuka ata kangi boye koyate tangu tokutanaki nabi na seki makamboyo nazo sambela pona yango ezo sila abi ba sambeli pona ngepa ba prophète à Congo belé yaza Guinéen abi on a prié pour moi solution mon unité mais nzambe no asala nabi nazo bonela pona yango parce que mutozo mona pembe na yo eza nzambe ya miniature bible bina mukanda psalm ne savez pas que vous êtes de Dieu Vraiment. nabi nazo longola yango sikoyo est-ce que nakoko longola maladie nazo na yote Amen. vous comprenez ça? Qui est cette grande montagne? Ndani moko na kotanga deuxième verset. Deuxième verset dans Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan a réclamé apôtre Yanzambe. Apôtre Alalaki, mais Satan est réclamé pour nous cribler comme froment finaillé. Babengi oki ko sala entretien malam na musala et comme babengo be babenga kayote parce que ba ki réclamer musala na butu okute na mobali ya sérieux frère ya sérieux mais pona bala yo problème ti akotika yo na sia mon assemblée pona so ki dit déception c'est mususu 15 déceptions. Et sa normalité. Vraiment. Il y a 15e déception à Bengsi Mbaliti na Kinshasa. À Memie Kuna. Frère, toujours, oh, Nzambazolo Komuna, trouvez-moi si malam, ba photo, na live, na TikTok, oh, moi si nangai. Après 3 mois. Après quelques jours, frère Azuka Doc, bah, prophétie changé. Zoke Zraki, ba frère Wanate Yende. Ouais. Mibali bazobo ya yo. Mais est-ce que au quoi battre peut-être sous ce cause à l'écart na yo? Nyamalde sunde alia kalide. Mais yo l'idée songo bazolia au quoi battre que na kati eza déjà ko bola. C'est ça. Donc il faut conscience et ça. Amen. Na sambeli po na ser wana nzamba pesi solution. Yo pe nzamba ko pe solution. Amen. Na ngombe telemeli wana qui te réclame, qui est derrière tes souffrances. Amen. Qui est derrière tes maladies, au tes âges, on a commis 60 ans, il faut n'aller la makolo. Qui t'a dit ça? Amen. Mbosso, président de l'Assemblée, Azana 81 ans, yo sou mbosso beli makolo. Na pesi mbote. 81 ezamuke, 70 ezamuke. Moïse, koko ya Moïse, mutu ya 80 ans, do fuka mabanda tongo ti. Pourquoi? Amen. Parce que yo ça na 80 ans. C'est ça. Ni etele melio libos. Vraiment. O toko sambela, nzamba pesa yo lobiko. Amen. Na problème nyonso zo tungisa yo. Na makambo nyonso te bloqué yo. Nous allons prier. Juste cette prière il y a 2 minutes. Il y a un vrai serviteur de Dieu et kolongo la réclamation wana. Amen. Ndeni moko tala na ti Pierre. Amoni yeso otamba likolo mai. Pierre abisi yesu soki ezali yo permettre nga pe na tamba likolo mai. Tango Pierre abandi ko tamba likolo mai. Ba réclamation ya famille ya Pierre. Ebisi bani ko benda Pierre que Pierre na famille na biso to tambola ekula maite to nanjaka na mai. Donc yo il faut zinda. Bien que Pierre azaki ordre et pas à Yesu. Mais Pierre bandi osanini abandi ko zinda. C'est-à-dire au comme na niveau moko boye mais ba réclamation famille bandi ko zongi so sima. Tala ndenge yo bandaki mais tala ndo komi. Vraiment. Est-ce qu'il faut to lo bandenge ni pour nous comprendre? Vraiment. Et ça pena batmosos wana eza sikoyo parole de sagesse. Nimte son ko lo ba yango. Lo ba papa. Tous a 4 signes. Tous a addition, tous a soustraction, tous a multiplication, tous a division. C'est ça que tu très bien. Ndé ozaboye. Nazoba na signe ya multiplication. Ezana moto mususu akoti na kati ya vina yo. Vina yo ezue la mususu. Makomba bandiko de multiplier. Akuta ki on a partenaire moko okomina 8 partenaires. Akutaki on a vu 1 au communal x5 x6. Il y a une multiplication. Motomoko et toi na ezo ngala. Motomo ya beaucoup tene ba benjo boye. Bomati ya multiplication. Wana nde bato kangama na banko. Amen. Deuxième catégorie, batu ya addition. 1
plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. C'est-à-dire, il y a ce beaucoup tani bosali chiffre malamu liboso. Vous comprenez malamu? Beaucoup tena yé. Bino mibale bo évoluer. Bosali résultat malamu. C'est-à-dire, pour na yo sala résultat malamu, il faut ça ni beaucoup tana yé. Amen. Vous comprenez? Et ça quoi ngani na zaboy. Pour na sala résultat malamu, il faut na kutana yo pour na chiffre malamu maliboso. Voilà. Double. Vous comprenez, madame? Voilà. Si on 1 plus 1 plus 0 est à la. Prenez comme à 2, il faut écouter. Vous comprenez, madame? Et ça n'a pas bon la vie. Amen. Au côté na yé, yon a lié. Qu'on néglige était parce que yenda osra que chiffre malade malibosu na bino. So négligé au mi négligé mo tika la kana 1 osra kinango. Nega ça na pasteur John na bino. Ah. Et ça na ba chaîne belé ba négligé ba journaliste to que pour na chaîne on est comme à 2 liboso il fallait journaliste en azala. Vous comprenez madame? Troisième. Et ça li division. Batmabe babandi. Aïe à côté la relation malam na ba pasteur John na ba nini bana na ba biso ya côté division apandi aïe koto alobi mabe aïe koto alobi aïe koto alobi aïe koto alobi ya panza kaka ndeko boma relation wana oui division faux signe vous comprenez ya makasi papa aïe à côté bino bozala ki malam aïe à division ti apandi nyonso. Ce qu'on peut dire, c'est la moto malam division. Quatrième signe, soustraction. Il y a ça à moins. Il y a ça à moins. Aussi la cac. Bango ne ba Jonas. Jonas a batama na kati ya boîte. Bat bazo bois kabilo ko na bango ya valeur, ba commerce na bango. Nzoka Jonas na ki source soustraction. Donc na vie na yo ser Cynthia, il faut la 4 signes wana. Na kute na muto e liboso na ngai. Aza signe nini? Aza multiplication, aza addition, aza division ou aza soustraction. Il faut bilan. Amen. Ozo comprendre? Soso nde abeta bilan te. Mbo abeta bilan. Abeta bilan te. Soso pe bata musu o mona soso moko ye costaud. Soit la soit moi soit na soit moi sabi oyo mutamalonga amitiki babota bana abi kesho to botne bana abate la bana oui mais soit moni soso ka ya bongo banda kolanda ye a tele mate soso ko ta comprendre na soit comprendre ko oyo mutamalonga te oyo moins azum sa vie nanga sima na état de santé na ye to bota bakwa sheko vraiment soustraction merci papa na division. C'est qu'il faut mettre un bilan na fin yo. Okute na mutu. C'est très bien. Maintenant ça signe nini. C'est ça. So limboli yango tes frères, so limboli yango tes sœurs, oko souffrir na vie. Merci. Vous comprenez? Merci papa. Nasuki na nwana. Moto na Nzambe donc Nzamba pambola en tout cas au sololi. Basi nous en total même na famille, même na musala, même place aux autres qui na voyage, même partout. Et ça très important. Papa, église ça wapi oyambaka ndenge nini numéro de téléphone to chaka mais bandela yango pour te clôturer et puis tout ça mbela au sambeli pe pona biso bana na nzambe nyonso tous en a besoin bato na nzambe de ba bafuta espace aux amu ya bonne foi au kilo sambo oyo ki témoignage o édifier yo obité ngai capable na kangi 2 semaines ngamo na futa la papa Enoch afutara na page poto tchela évangélisation pe ekende liboso numéro na ezawana obengi opamboli ata moi 3 pièces à bakos au logo la papa Fati Béton. Il y a poto au pambolier, il y a au pambolier pas au salake. Bisoto za la paix en bonne santé grâce à ma prière na bango et puis grâce na moins 10 francs à bango ba fouta na capage télévision. Nous avons besoin de lokum tozo za ngata ba mai au en tout cas. Nzambe a pambolo papa liloba poto clôturer et puis une prière poto si ces missions zo micro. Il va aller ciao là. Voilà. Merci beaucoup. Iloba yaliboso ezali na batu nyo surtout oyo bolandi message oyo. Problème nyo surtout ozana yango. Na kosambela pona yo. Soko zobela na kobikisa yo. Obe mituna point na binga parce que na Matthieu 10 verset 7 guérissez les malades, j'ai reçu les manteaux. J'ai l'onction de guérir. Na kokota na spiritualité na malade ozobela tokolongola yango aux de France. Problème nyonso zotungisa yo. O botakate. O makambo ezo avancer te.
okozwa délivrance et makamune ko banda ko avancer. Numéro nanga izali plus 243 89 75 20 566 plus 243 89 75 20 566 nde numéro nangai. Alors komela ngai benga ngai na koyamba yo na problème nyonso tu oyo zana yango. Nzambe oya kela likolo na senzambo asala bikam akoyeba kosala bikam na kati ya vie na yo problème tout oyo ezotungisa yo vous verrez les changements. Yango na osambela pona yo. Muto zolanda ngai. Nzambe na ngai azuba kota likam na yo. Tchalo boko na écran. Nasambela. Nasambeli pono moudion sur l'indie émission début jusqu'à la fin. Problème nyons to zanango. Difficulté nyons to zanango. Li camions so tungisa yo. Nzamba yebi yango penga na yebi yango. Nzambe apesa yo solution. Na prière onoko sambela pona yo. Na longoli doute. Na longoli échec, na longoli blocage. Na longoli yango na vie na yo na kombo na Yesu. Nzambe oya benganga oya utilizanga puissamment. Oya asala ki bat témoigner na monde. Asala ke mbalo yo po témoigner. Na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Nguya nzambe miracle nzambe la partage na yo na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino nyonso. Capage TV.